maman, allô, bonjour, bonsoir. Selon maman Nyo surtout, oyo bokozwa émission na biso ya makusa ya maman spaghetti. Maman nalingi bino tellement mingi na lobaki que chaque fois il faut na yaka kaka. Il faut kaka na yaka pona émission na biso ya makusa. Nazo pesa ba gros bisous et pas Taïfa Beauté la Curtis. Ozwanga bilili, petit mais costaud, mwana mayele, mwana maman spaghetti, le kaya Nick, le kaya Promé, le kaya Veti, na le kaya Shadrach. Donc, ba maman, ndeka na prometa ki bino ke toko banda ko yaka pona ko saela bino recette moko sima ya mususu. Ba mama ba spagalov ne spagachou na lela bino fort. Ba spagalov bo ataba émission te. Eza na secret ya loboko, secret ya makusa. To se kompletaka ba mama nde na lobaka. Yo za mayele na yo mususu nga pe na bakise yo na yibi pe koto yo nga pe na bakise li koto ezala ka bongo cuisine esila te. Donc tout ça la ba découverte er nyonso tout. Eloko moko so lamba na yo menga na lambis ko na ndenge nanga o meki pe na ndenge nanga mona pe ebimi pe bien. Donc c'est ça ba mama, ba spaga love, ma bale kufate. To soigner ma papa. Donc lelo na yeli bino sous recette mususu ya sika. Oyo no so sala bino eza vraiment sika te za na ngokala mais na sala bino na marque ya mama spaghetti. Tola madesu ya pembe na makoso. Madesu ya pembe na makoso. Normalement na sina tokisi madesu nanga. Donc nazo présenter bino na comme ça na pesa ba explication et koya sima. Yango wana tosenga na bébé na biso ki artiste akita poto la sabino biloko nini tokosala na madesu na biso. Merci beaucoup maman. Allo ba mama ndeka na yebisa kibino ke bébé na biso ki artiste akozula biso bilili. Donc awa bomoni toza na madesu na biso ya pembe na tokisi yango na mikuwa nanu ya ngombe eza na misuni pona na osala lokola mélange. Donc makoso na partie ya misuni. Makoso na madesu na biso na chaki matungulu, na chaki ai, na kataki mwa ndambo ya céleri, na chepe na bouillon, na che mwa mungwa etoki ebeli. Tiko awa makoso na biso na sina tokisi déjà, na chaki mwa mungwa, na kati na chaki pa matungulu, na chaki mungwa na poivre noir, na tokisi makoso na biso. Esi déjà ebeli. Awa tomate na biso mbuma, tomate ya linzanza, matungulu, ndembi na poireau awa, na chena ai, muscade, poivre noir, na mafuta na biso. Siko tozo kende kosala sauce na olakisa bino ndenge nini tozo sala madesu na biso pona to sala yango mélange. Ba mama bino mo bomoni awa. Bino mo bomoni ba mama madesu na biso déjà esi elembi. Makoso na biso pe esi elembi. Biloko na biso siko tokokalinga sauce na biso soki ebeli, to bwaki sauce na biso na kati ya madesu. Sauce wana ebeli na madesu na makoso. To bwaki makoso na biso na aboli misaba mamako. Tokotia makoso na biso na sauce. Sauce komi pembeni ya kobela. Totia makoso na biso na sauce. To balusi yango etoki. Tango sauce na biso na makoso kobela nde tokotia yango na madesu. Tango tokotia na madesu kaka mwa mai oyo tokopase kikalungu yango tokotia na madesu pona nini etoka na makoso na biso. Bino mo bomona ka nde tolamba tokolia yango na loso. So po lingo yango na kwanga kayo, olingo yango na fufu. Donc ekotala kaka yo. Ba gros bisous et pas ya Joël Mokwakani na Londres, Voilà Brian Tama. Donc frère dans la église na Barumbu, na Bosani yote, na groupe théâtral Jojo Molex.
Joël Mokokani ya yo yango yo bambote ebele na Londres bisiko ozali ba gros bisous. Bon, toke bébé Curtis mema biso na kati ya richo to ça la sauce na biso. Merci. Allo ba mama, allo. Sikoyo tokomi na moment ya kosala sauce na biso. Mafuta na biso déjà échauffé. Toche matungulu na biso la mama. Kala ndenge tosalaka. Toche aussi poireau na biso na ndembi. Nakataki na mwa céleri mokie, madesu ezalaka bien na céleri. Na céleri esalaka bien vraiment na madesu. Ntunga nchakala. Ntunga nchakala. Ba mama ba spaghetti love na love bino mabe. Soki pete babengani yo na libala likolo ya kolamba wana na tie eza aya. Soki oza spaghetti te donc soki oza spaghetti love bakobengani te. Soki olandaka vraiment mama spaghetti love spaga love na bino soki olandaka jamais bakoloba omona moso ayebi olamba te jamais jamais te. Mama Samangeti na bino yeyo akolambela bino damaze. Oyali damaze. Damaze oyo yali nchunga mpenza. Bomoni tokalingi ba l'épice na biso ba légumes na biso nyonso toke na kati. Sikoyo toche tomate na biso ya mbuma. Kozangisaka tomate ya mbuma na biloko te etiaka biloko sucre. Pona nga kutu madesu me nalambaka na tomate ya mbuma me loko eza madesu ebonga fuka tomate ya boîte pona nini epesa couleur ebakata ba couleur evimbovi ba couleur epesa ba vimbovi ba couleur ozomona me kozangisaka tomate ya mbuma te na madesu bato te oyo ya concentré mais il faut tia ya mbuma po mbuma esalaka vraiment sucre ebana ba flama esalaka mpena sukali na biloko na mama secret tomate ya mbuma sucre wana monoko babebe taifa botela monoko na bango ya bafalama. Alors ba mama bomoni sauce na biso esa nini ekomi ebeli katoloba pona nga ebeli mais totika ngongo te toche sikoyo makoso na biso na kati toche makoso sikoyo tobalusi makoso ba mama. Pona nini sauce na biso ezwa déjà goût ya makoso ezwa goût ya sauce. Tango tokobwaka na madeblongondo na biso bana kini bayebi kombo wana bayebi madeblo so baba na poto nde bayebi te me bana kini bayebi madeblongondo ba mama ya bino yango yo. Topesaka mbote pas Dido Senge, garçon belge, mignon garçon, Didi love, Didi de sa maman. Na pesa ba mbote ebele na Bruxelles bisiko zali ya Didi, tobosani yote Didier Osenge, mignon, garçon belge de nous, Yaya de Curtis. Donc, bambote ebele pa Yannick Bile. Bomoni sauce ndenge esali. Posa kolia kama makoso ngo ndenge eza bona sauce. Lekker. Eba ba flama. Lekker sauce. Okolia boye. Kitoko wapi. Okoku kolia boye. Kitoko wapi. Mais otosa ngo skona madeblo. Tochika ngo toka mukie kaka. Après tokosangisa ngo na madesu na biso. Oui.
Sikoyo bomoni sauce na biso ebeli. Tozui tosopi yango na madesu na biso. Tosopi yango na madesu na biso. Soso etikali awa ototia yango kaka mwa mai. Ba mama ndenge esali boye madesu ya pembe ezalaka na buzoba. Soki otia yango mai ebele ekokoma potopoto. Donc eza lisusu likambu ya kotia yango ba mai ebele lisusu te. Donc eza likambo ya kotia yango mai ebele te. Mai oyo totie wana eza kaka po efacilite. Pomone na obouge boye nazokitisa supu na se parce que madesu ya pembe ezalaka na buzoba. Soko obalusi yango makasi ekomi potopoto. Donc ekotoka kaka mwa ndambu esangani. Après tokitisi madesu na biso ba mama. Na osala boye po sauce esangana na madesu. Donc nazo finika. Après soki ebeli nakoya kolakisa bino ndenge madesu na biso na makoso ekobima. Merci beaucoup naningi bino mingi. Bozala ka wana boza pete ba mama bozela bomona naningi bino mingi. Naningi bino mingi. Ciao. Alors ba mama bomoni loso na biso tolambi na madesu. Totumbi pe mapapu pembeni. Donc soko ningi olia na oka bongo parce que loso madesu wana eza déjà na misuni na kati makoso banini. So po moni ke ozana na olingaka no ba misuni te tosali poulet na kati. Donc bo souhaiter vraiment bon appétit. Mais on a besoin d'un petit détail nga madesu na ngana lamba ngona huile d'olive. Ya ngo moni atana temo mafuta bele parce que na ninga nzo na madesu na senti vraiment gouana. Na lamba ngona huile d'olive bon olamba na huile nyonso yo lingia. Donc c'est ça quoi ta madesu na biso vraiment eza elengi na miso eza pe elengi na munoko. Soki osali yango ba mama bo pesa nga raison. Na lingi bino mingi parce que so bozali merci. Ciao.